Chérie, je n'ai plus de cas sur moi. Ok, je t'envoie ça. D'accord. Taxi. Bonjour. Merci, merci. Vous n'avez plus de crédit pour passer cet appel. Veuillez recharger votre compte. Na Orange Money, bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso pe na tango nyonso bolingi. Bosala ba transfert, bofuta ba facture, pe bo recharger kaka na kobeta étoile 144 dièse, pe bo bénéficier na ba tarification na prix à bien pour na ba transfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bâtiment commercial eziki na Kabamba esali pasi pe makasi bokolanda yango na kati ya journal Oyo Kinshasa. Mbote na bino RDC mobimba to pesi bino mbote mingi penza vendredi en rose na maboto na bino ebandeli ya weekend malamu pe kitoko bisika nyoso bozwami pona kolanda charge ya ba congolais maillot jaune. Journal télévisé en lingala facile. Tika to fungola journal Oyo pona ko bino que numéro 1 ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo Obamina Kunjala Njoku ya zabongo kuna na France et siko wapi a participer ki na réunion ya APF kuna elekana ki ndenge nini dadinza zipo na compte ya lingala facile. Et Sengeli koyeba que depuis samedi, président de l'Assemblée nationale Obamina Kunjala Njoku Azana France a participé qui mercredi 31 janvier au Euti Koleka na réunion munene ya bureau ya Assemblée parlementaire francophone APF na Mukuse na qualité na ya président de section APF ya République démocratique du Congo pe président d'honneur ya organisation mondiale ya ba parlementaire francophone. Sima ya kozwa commande ya APF na Luxembourg na mois ya juillet 2017, Boebak, nouveau président ya APF, Jacques Chargon, président ya Assemblée nationale ya Québec, a président qui réunion na ya Liboso na Paris. Et Fungwa Makinde et pa ya François de Rugy, oyo azali président ya Assemblée nationale française, nde afungula ki masolo oyo. Boebak, balobela ki rapport ya ba commission permanente ya réseau ya ba femmes parlementaires pe li sous rapport ya ba chargé d'émission ya ba région pe examen la situation politique na espace francophone. Sima ya wana boyebake Obamina Kunjala Njoku numéro 1 ya Assemblée nationale ya ba RDC ayamba maki epa ya François de Rugy oyo azali président ya Assemblée nationale française bangomi bale balobela ki makambo ebele mingi penza situation politique ya République démocratique du Congo. Pona président Assemblée nationale ya RDC a précisé ki pona koloba boy eza ya kosamba te ba élection e kosalama na ba RDC oyo na mois ya décembre kutu ba parti politique eza déjà commis préparé surtout mingi na discours ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo a précisé ki que constitution e kozala respecté na ba RDC oyo nyonso isila ki na kimia eyokani. Et sengeli koyeba ke UDPS ya Bruno Tshibala Nzenze bango pe basala ki bongo messe na mémoire ya président Etienne Tshisekedi oyo akufa kuna na mikili ya poto. Fiston Boko, les caméramans de guerre na Claude Mavinga pona lingala facile. Ezali date ya anniversaire ya liwa ya père ya démocratie Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo akufaki na mboka ya Belgique. 1er février, une année déjà ekoki. Yangona tomonaki bandeko ya IDPS Bruno Tshibala ba organisaki messe action de grâce awa na Notre-Dame ya Fatima et pa wapi. Tomonaki batu ebele bayaki awa tozozwa présence ya premier ministre congolais Bruno Tshibala Nzenze. Tomonaki quelques membres du gouvernement na ba militants ebele. Bondi melangai na kati ya Omeli ya Monsieur l'abbé Pascal après chaque mingi na Matthieu 24 tina 30 alobaki mutu na mutu tango ozali ko vivre il faut oluka
oyeba ko marquer polo biso ki ozate bayeba ko kanisa yo bapesaki premier ministre congolais maloba pona koloba ke azali ko bunda butu moi pour que bayeba ko mema nzoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba awa bayeba ko organiser ba obsèque oza dinara na ye kutu atikali susu na temps ya kokutana na famille biologique ya Etienne Tshisekedi bayeba ko sololango pour que nzoto wana eya ba congolais belé baza na posa bamona nzoto ya Etienne Tshisekedi ekundama awa et lokola toye awa lelo ezali pona ko célébrer l'an 1 ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba ko banda mokolo o ya kufaki tozali ko senga na bakonzi ya mboka nyonso ko banda na premier ministre Bruno Tshibala Nzenze na chef de l'état mpe na famille biologique oyo yaye Mutu Etienne Tshisekedi pour permettre à ce que boyokani ezala pona nzoto ya moyi ezonga na mboka na biso République démocratique du Congo. Tala nyonso elekaki kitoko batu nyonso bazwaki likanisi ya koyeba ko commémorer une année depuis Etienne Tshisekedi atika biso yango ba congolais balobi bako bosana kaye ata mokolo moko te pona nyonso oye asala. Kobanda président Etienne Tshisekedi wa Mulumba akufa boy bakenzo tona ezali kaka na mikili ya poto pona yango boy bake ba polémique ezali ko continuer pona likambo etali retour ya nzoto ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Une année après liwa ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Belgique nzoto na ye ezozonga kaka te awa na mboka na biso République démocratique du Congo. Boye bake polémique ezo continuer kaka pona famille pe parti ya opposant historique bango balobi ke ezali gouvernement congolais nde bazali na mauvaise foi ya komema nzoto na ye awa na mboka na biso. Pona yango Martin Kabuya porte-parole ya IDPS alobi boye balakisaki bato nyonso ya mokili keno bazaki na posa bazala associé na makambo etali matanga ya papa Tshisekedi biso tomonaki yango mabete to travaillaki na bango nyonso elongo to bandaki musala to tikala kozwa suite moko favorable te même na niveau ya communiqué o to salaki na bango o elingaki ezala rendu public ti lelo communiquango etikala kobima te. Si tel est le cas, on avait 3 exemplaires de ces fameux communiqués. Est-ce que biso ya biso exemplaire pour balobake non après avoir signé to pesa ki chaque partie exemplaire na communiqué. Moi je vous dis pour quel intérêt nous au niveau de l'IDPS on pouvait refuser le rapatriement du corps du fait docteur Etienne Tshisekedi pour gagner quoi? Kasi côté ya gouvernement congolais à travers vice-premier ministre ya intérieur Emmanuel Ramazani Shadari a confirmé que communiqué ezaki signé par gouvernement famille ya Tshisekedi pena parti pour la organisation ya matanga pour la gouvernement balobi lisusu blocage ezalinde na camp ya Etienne Tshisekedi côté na EP maître Jean Bosco Konde ya majorité présidentielle yepe alobi boye l'an 1 ya liwa ya papa Etienne Tshisekedi et interpellé conscience ya bato nyonso twana oyo bayebi ke bazwaki nzoto ya mowei bakomisi yango objet ya marchandage politique o po tokokunda papa te tant que bokopesa biso poste tel te. Alors il est temps qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin va organiser obsèque ya papa Etienne Tshisekedi. Est-ce que le gouverneur a vu la Kinshasa a pris sa place dans le cimetière à Goma? Babande même Bobongisa dit Sikaona, Balboui, Basala, Bolingite, Bongo même il y a l'état Bimaki. Nos amis de l'IDPS demandent trop. Ça il faut qu'on se le dise. Bazo Senga trop. Oh, Bakunda papa, Nanda Kuna Bamona na permanence de l'IDPS. Babimisi Mibeko à l'état bâti na mesa, Mibeko à l'état autorisé. Oh, Basala boy, oh Boena boy, c'est quoi comme papa Batia héros. Pona bino sengeli boye bake corps ya Etienne Tshisekedi ezali kaka na morgue moko kuna na Bruxelles dossier oyo ezali à suivre toujours. Procès ya ba oyo bazali ko benga bango ba membre ya mouvement terroriste Kamwina Sampu branche Kinshasa eza kokoba se kokoba ekosila mukoloni ni biso tozali se kotalela pe kozimele Jiringa la Mulume azalaki wana.
Audience ya jeudi ya lobby 1er février 2018 awa na prison militaire ya Ndolo pona procès ya ba membre ya mouvement terroriste Kamona Sampo branche Kinshasa contre ministère public oyo ezali organe de la loi et ezako continuer na justice militaire ya garnison Gombe. Ezalaki nde tour ya prévenu Ani Mambu na prévenu Kapinga Fatouma. Nde balekaki tour à tour à la barre pour na répondre na ba question ya cour selon ba PV ya ministère public. Boyeba ke prévenu Ani Mambo na ba déclaration na ye na kati ya PV na ye andimaki ke ayebani na prévenu Franky Lukusa na nzela ya yaya na ye Machakale Nancy alobaki lisusu ke Ben Chimanga ayaki kosenga esika pona kosala ba pratique ya bakisi na Edoka Shama oyo azali agent ya sécurité na permanence ya IDPS mais devant tribunal a rejetaki yango sans autre forme de procès pe na ngambu ya ministère public balobaki ke prévenir atia koloba comme si makambo oyo eza na ba PV bakoseli yango na tour na ye pe prévenir Kapinga ye alobaki ke aza membre ya IDPS na section ya Mikonga Efobank ye a rejetaki ba contenu ya ba PV nyonso mais ya kokamwa ezake ba signature oyo eza na ba PV yango eza identique na tribunal ETA a quitté parce que ba preuve wana ezali yango te. Alors dire que non ba prévenir oyo bazali awa bango nde bazali ba auteur non et non parce que homoni vérité bandi ko s'éclater ba contradiction et bandi ko bima. Je crois qu'à partir de la fait on a déjà la preuve palpable oyo ba renseigner ba témoigner la partie civile dans lobby tribunal et ko joie de décision je pense que ba ko échapper condamnation pénale était na vitesse oyo dossier oyo ezali ko kena yango pardon madame pardon monsieur lingala facile eza kotalela eza kozimele. Côté naye commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo ya zalaki bon na échange de vœux elongo na ba policier yango pe elekalaki ndenge nini Vincent Onokama azalaki wana. Commandant ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo boyeba ki asolaki na ba commandant ya ba escadron d'intervention pe ba commandant ya ba district oyo basolaki ezalaki pona kozwa kaka ba mesures sécuritaires na ville province ya Kinshasa apesi bango lisusu ba stratégie pona ville province ya Kinshasa surtout ndenge tokoti année ya sika 2018 bayamba la moko awa na place WhatsApp en face ya IEC Gombe pona kosala échange de vœux na ba policier oyo bazalaki wana. Major José oyo aza chargé ya presse ya la police asalaki mo ya circonstance pe kolia komela ezalaki au rendez-vous. Tala ya boye ezalaka kaka général Silvano Kasongo nde asalaka makambu ya boye. Alakisi ke aza mutu ya batu ayebi kofana na batu bondi melangai boende ezalaka eyokani. Tokene na commune ya Kalamu précisément na quartier Kauka pona kobisa bino que cabine ya courant eziki kuna mikonjoli témoin ya événement. Cabine ya Munga 7 awa na Kauka de na commune ya Kalamu e kamwisi population bavandika boye kudundum. Milinga bandiko bima yango moko moto population esili mayele bakobomango na nini bakomi kotala yango kaka na misu kasi yebake bandeko ya SNEL. Tangu bayoki ke cabine za kopela moto balalaki pongite mbakoma sur place moto tangu ekufi baya babandi siko kobongisa cabine yango population sepeli parce que bamoni ke bandeko SNEL awa bazaki na volonté ko sala musala tala ndenge baza kobongisa basimba cabine oyo meyeba ke mwinda epelaki kaka te selon bandeko ya SNEL ndenge balobi eza possible minda epela na butu ya lelo. Donc rendez-vous la bina lingala facile à suivre pour na kotala ekopela to ekopela te. Comme mafuta eza déjà s'intéresser. Au moto wana on ne sait pas peut-être il y a sabotage tout ça mais cause ouais bah on après pour le moment pour vous on a la musique je pense que tout le monde a tous la musique à transformateur. Et bah si c'est bon là on va intervenir pour te bander pour alimenter va abonner na biso. Bon mafuta banda ko bima na transfert na bango. Premier jour ba kati biso kuwa 2 jours mobima to la imolili. Alors on lance kuwa on transfert comme bien.
Mais tu arrives des jours après, transport, tu es au monde à transport le lot. Moi, tu vas nous la banane à 13h. Tout au bien, il va au bien, tina neba et oyawana. Tina neba au sala misala. Le transport est si gars qui bana moi, mobimba, moi, on a besoin de tout ça, l'intervention pour te pour ma moto. Awa bandeko ya snel baloba babenda population matoi na pèse. Bobo makabamine rabino pebotika baminda oya jaune boye, bosa la kaba lampe économique, au moni conséquence. Ya baminda rabino ba jaune, ya ba 100 watts pe kotika yango moi bobimba kopela, atelo ko sala ezate. Conséquence et pesi moto ba câble cabine ziki. Papa, pona bandeko balingo somba ba lampe économique te. Batterie cabine tie comme na niveau ya kopela moto yo lobini to baina bango bako sambwa nalobaki yango ne bandeli ya journal oyo bâtiment commercial moko eziki kuna na commune ya Barumbu yango esali pasi makasi jeringa la mulme pona ninga la facile na commune ya Barumbu na avenue Kabamba bandeko na ngai pasi pe mawa moto epela na bâtiment commercial oyo esali pasi makasi eloko ya ko récupérer ata tonga ya bilamba ezate ta maison oyo nyonso eziki na moto maison oyo pe ndenge moko donc ba maison nyonso 4 etandami aboye eziki ziki à part maison ya couture oyo ne bako ko récupérer quelque chose sango ya mabe makasi ezali ke bandeko ya Kinshasa moto epeleli baninga boya ko salisa bango pona ko moto oyo bango bayande ko yiba bako boto la ko kenda na yango epesi pasi comme ki lokola mwa mini pillage moko awa somo ya na ngai bakolo biloko balela ebele heureusement la police ekitaki bakolo retard basi bayebana bandeko ya nti incendie baya ko koma na retard mais basali quand même musala ya ko ba moto o epelaki awa le problème grave ni neza bako na bus fallait basala à chaque commune bataka ba mitu quartier incendie mutu quartier incendie eluta par exemple na avenue de la justice kuna le cas boulevard si eya kabwe ba merja ba tutu déjà ziki na ba moto al herbo ay ba ndio ko mamoto fa ba kinde su ba pesa ba ngombongo malgré tout pe biso to ko pesa nte sandi faute to pesa ne ba continuer biso faute quoi nini bataka ba mitu quartier sandi il faut bataka ngo chaque commune par commune faisaka na mutu kana ngo ya tie sandi net à 0 mètre na commune ce qui est à la commune ba mais auto et salamité petit frère azalaki na Tongo na yemwe 2 fois aya wanda koza ya kozika pe donc azonga vers ba nevera kokuta bâtiment nyonso to eziki biloko za na kati mbongo ba dossier bana classe ezaki na kati diplôme ya madame na ezaki na kati nyonso eziki to récupérer eloko ata moko te. En tout cas vraiment to kosenga na bandeko nyonso bozala kama yele na biloko ya courant ko kataka ba prise ko za ko bima ko protéger biloko na yo po ba biloko ya boye moto epa euti e ebanite mais mingi makamba boye za rande makambu ya courant lisusu to koyebisa na population tango monika ka ngenza ya moto bandi parado madame parado monsieur benga na bandeko ya anti incendie po benga ngo na retard tango nyonso si eziki bino pe bandeko ba anti incendie parado madame parado monsieur surtout ba konza Kinshasa bozana ba biloko yo po tshako na chaque maison communale pour faciliter la tâche likambo ekwei bakoma papa mabe penja eza kosala pasi makasi bakomi na 10 mois ya paiement banani ba cantonnier ya ville province ya Kinshasa boy bango malamu bakomba banzela bakoma kosala kitoko makasi tango bakomba banzela kasi bazali kofuta mate balili kolala na mutoki ya mutu eza mabe ndenge na lopoto balobaka ouvrier mérite son salaire esengeli ezala ndenge wana oyo bakonzi ya ville province ya Kinshasa bazali kosala na bakantonnier ekomi pasi pe mawa ti ndenge bomonaka bango bazali kokomba boyeboye bake bazali na paiement moko okokoka te okoyokela bango pasi bango moko balobi biso toza ba mama misala na biso tokombolaka balabala tosali 9 mois bafutaka biso te lelo tokoti 10 mois kofuta eza te babeti mwana mwasi mosusu lelo la police ya finance babeti mama moko boye bambata mpona mbwango na biso ezalaka balobi na mutoki na yo nde okolia biso na mutoki na biso fale tolia me tozolia te pardon bapesa biso mbongo na biso totika musala na bango bavanda ministre finance mbongo na biso tobaza tuta biso nazo batutanga awa toza batu tozotika bana tozotika mibali ane oyo bana biso batangi te parce que pour toza problème ya paiement 9 mois c'est beaucoup pour un journalier pour nini bakoyoka biso mawate mai na courant bana bazotanga te banda kwa batu tozofuta te donc tozonga kola na ba église likola ba paiement boki na biso ne fiska ta mawa tozali banda
En tout cas, ba cantonnier oyo banda kokomba et koma pe ko sala eloko awa na ville province ya Kinshasa na banzela ya minene nzoka na poussière ekotaka bango na ba moi oyo ba esilela bango na nzoto bazwaka eloko te quelque part yango ekomisa bango pe ba kulomba kosenga mais salaire na bango baza kobondela bakonzi ya ville ya Kinshasa bo sala eloko bafuta mapoma bota na bango ezande ko souffrir misusu kutu basi ba bengai bango na bandako pasi boyebi wenze ya tipka wende kenda sango boye bake suka na mbutu eza kote kuna entre bamama ya wenze ya tipka na bourgmestre ya commune ya Kinshasa Sapu Kalimasi bango bazali kowela nini Ibrahim Dokuwa pour la détail. Na Kinshasa on dirait makambu ya malamu ekoma mabe makambu ya mabe ne ekoma malamu. Awa tozali bongo na quartier Boyoma na commune ya Kinshasa na place Tipka oyo esika avion ekoyaka banvula elekipe eboma bato ebele kasi lelo nde tova koloba boye place yango ezonga lisusu wenze toyebite na autorisation ya nani pe nani atia bato yango awa kasi mikolo oyo mbutu eza kuna na ndenge ya defoite entre bato batekaka na place Tipka na bourgmestre ya commune ya Kinshasa Sapu Kalimasi le bidozer botu na ngai bamali kowela nini bourgmestre alobi ete bato bali koteka na place Tipka basengeli koteka te po place wale bali wenze te kasi bato bateka na Tipka bango balobi bakoteka ebongo tike bofutaka tike te pona o tike ya leta o boye penza ezate bofutaka te boyoki tike kutu bafutaka te kasi bango basengi na bourgmestre boye soki asalongi alongola me ala kisesi nini ya bongisi po ba mama na ba papa na bana tobikela tato osabo do souffrir makasi ma konti na biso likamba parce que dans la place d'organiser le bidozer Sapu Kalimasi bourgmestre ya commune ya Kinshasa yende azanga maloba pour la likambu oyo ya place Tipka po azwa 0 est-ce que ni batumba koteka na condition malamu baoteka na mabili ekitona mokolo lolo kolera isi koteka na ville Kinshasa biso mosala na biso ezali koprotéger bato mieux vaut prévenir que guérir toseka na bango zando ya simba zikida ozando ya kalakala bamesa ezali ebele bayepanaka babange ndebe omesa bo comprendre likambo yango ezoleka na place Tipka awa tokosenga na bakonzi ya ville ya Kinshasa bango moko baleka na intervenir pona place Tipka oyo po mikolo eleki gouverneur ya ville ya André Kimbuta alobai ke place oyo bakotia yango station moko pona ba sapeur pompier oyo ba intervenaka soki incendie esalami na place Songolo to Pakala dossier oyo toza penza kotalela yango bien pe toza kozimele po toboyi mikolo ekoya ekoma lisusu o to balina mawa ya koyebisa bino ke batu bakufi place oyo kozi nini avion moko na atterrissage nango epanyani batu o tolobaki te tolobi esengeli koyeba ke na 2017 bandeko ya UNPP basalaki ba activité ya ndenge na ndenge bolanda sikoyo retro ya ba activité na bango ya 2017 Papi Mbayo ndeko ya Congo lelo soki tobi tobeta lisolo ya bilan ya INPP pona année 2017 yebake atako bandeko ba syndicaliste bazali na yango totalement d'accord pe statistique yango esalami pe eza ko s'affirmer par rapport ya réalisation ya modernisation vision chère ya chef de l'état Joseph Kabila Kabange nde omoni DG ya INPP tunanga nini nyoso ebandaki na province ya Okatanga na ville ya Lubumbashi oyo bayaki wana pona kosala mosala kitoko ebake dépôt ya première pierre esalemaki na souci ya kosala mosala kitoko yemoko DG Maurice Chikuya askitaki lisusu pona kotala avancement ya misala yango 5 mois après asepelaki po 50% ya misala ici esalemaki ndenge basololaki yango na Mubange atelier d'évaluation oyo basalaki awa yebake misala nyonso oyo ezali bénéfice kaka ya INPPT kasi mingi pona population ya Lubumbashi oyo bazwaki plus de 160 emplois na kati ya masolo oyo kaka na année yango 2017 sengeli koyeba ke paiement ya ba agent et selemaki kitoko kobanda bosokino na 13e mois
pona kokanga RDC mobimba esengeli nde kotonga pona kopesa aspect pe beauté ya bamboka na biso esengeli koyeba ke INPP asalaki mobange na partenariat na ba partenaire kilikili lokola awa batongaki mobange na bâtiment ya CDR côté ba immobilier awa sikoyo boza kozwa inauguration ya INPP Bukavu et sika wapi vice ministre ya travail Atis Kabongo pe gouverneur Claude Nyarugabo bazalaki pona coupure ya ruban symbolique pe bakotaki na kati pona ko visiter salle yango avec un partenaire idéologie sima et comment kinde tour ya bandeko ya Goma na Nord Kivu et sika dépôt ya première pierre ya construction ya bâtiment mosusu et salemaki na ba norme internationale tour ya mbandaka pe tikalaki te bandeko ya mbandaka ba vivaki événement ndenge dépôt ya première pierre na bango et salemaki yebake ane mobimba esilaki kaka na ba dépôt ya ba première pierre te kasi suivi ya mosala ezalaki ko salema lokola a boza ko ndenge nini ki na Kasai oriental kuna na Mbujimai na Congo central pe en tout cas bana ya Congo central baza mobimba po DG Maurice Chikuya l'homme ya terrain akitaki kuna pona kotala ndenge nini avancement ya misala ezo tambola oyo sikoyo bozozwa formation oyo INPP a initiaki na ba maître formateur na matière ya automate proclamable et pona musala nyonso kitoko INPP bazali ko sala ba bosanaki bangote na mobange na événement oyo elekanaki na Londres DG Maurice Chikuya l'infatigable musala na ye ezali ko selema kitoko pona kokota na 2018 yango omoni awa bozali kozwa message de V ba présenter ba vœux de meilleur de bonheur paix à longévité na chef de l'état Joseph Kabila Kabange en tout cas balobi année oyo ezala année ya bonheur paix ya joie INPP etikali kaka number 1 mobimba kala mingi te bandeko ya journal télévisé en lingala facile mbiaka ya ba journal nyonso ya lingala awa na République démocratique du Congo boyebi yango ba fêter 10 ans ko banda e banda le 3 mars oyo ekoinda mabe pona yango yemoko numéro 1 ya journal télévisé en lingala facile honorable Zakari Baba Baswe azali bongo na micro ya lingala facile esika wapi azali kolobela o etali 10e anniversaire ya JTLF banakin ba master mbote à partir ya Dubaï est pas inaye dans le cadre préparatif il y a 10 ans il y a lingala facile mine de rien lingala facile comme si 10 ans yango toye awa merci mingi na Jean-Claude yale ya CMCT mwana mayele ndenge CMCT endimi na yo moko bo manager activité il y a 10 ans ya lingala facile le 3 mars 2008 une idée originale de Zakari Baba Baswe pour permettre à tous d'avoir accès à l'information. Comme je l'ai dit en son temps, le Lingala Facile, et c'est une initiative pour permettre à tous d'accéder à l'information par tous. Donc les 10 ans d'expérience, les 3 mars, 10 ans, Lingala Facile et Koli et Boti Batonenge Nandenge et Matisingaï et Komisinga Place Nazali Lelo. Mboula oyo na 10e anniversaire tokozwa Miss Lingala Facile. Miss Lingala Facile akozala Miss ya maillot de bete, Miss ya bikini te. Miss Lingala Facile ezali kaka yo ser à quartier et poni âge te, poni munene te. Mais ndenge kaka olatelaka ndenge kaka balulelako na nzela ndenge oko déposer candidature na yo pe bato voter yo ka ndenge osalaka suki ndenge pe jury na biso ekopona yo comme étant Miss Lingala Facile au représenter biso na concours munene oyo kosalama na koloba noki noki le 3 tozali bongo na mobange na soirée de gala na miziki na showbuzz epa ya Deo Kasongo na bakitendiste nyonso tout bakozala wana na soirée de gala oyo ekosalama avec impact na idéologie activité munene na kopesa bino ezali que tokosala bino bana basi na oyo etali Miss Lingala Facile bokene okomisa kombo na bino noki noki na Lingala Facile du 5 au 17 février inscription Miss Lingala Facile critère na kaka beauté na mbanga ndenge ni balule na kati ya quartier est-ce que azo kitoko neka olataka na liputa na yo na pai na yo zaka ndenge nini doto benyango Miss Lingala Facile critère mbanga na beauté parce que ba prix ezali na osona Congo Motors Miss Lingala Facile a voiture ya Congo Motors tokosona ye akopesa biso
talaka ka ozwa voiture pour Miss Lingala facile pour Miss Lingala facile ko tamba sur ma coloté à partir de Dubaï Zakari va se prendre Lingala facile merci na Nzambe merci à surtout mingi mikolo zakaka Ebenezer keba au moins appelé Bobabou frère Moïse Mbia oya et zongo neti loko partir de Dubaï tolek. La page ya sport sengeli koyeba que section foot ya AS Dragon ezo senga la supporter na bango ba soutenir équipe pambate équipe eza na besoin ya ba soutien na bango. Vincent Onokam toza na message moko ya opesa oyo eza très important na bana nyonso ya bilima oyo baza sur place awa te tosenga na bino eloko moko Dragon bilima na biso eperdaki moke ba supporter parce que moi ba difficulté mike zaki na équipe parce que to perdais qui moi mouké équilibré et là vraiment to perdais qui moi mouké élan to senga qui remonta dans la phase retour ya mo tozo bunda malembe to ti musika to komi siku na 17 points na 3 points na biso o to ti kozwa ya na forfait ya MK et permettre biso to koma na 17 points message o tozo lancer les amis mingi na ba Dragon men o bazo hésiter nanu o bazo ndimate ke AS Dragon bilima et la mouki déjà souci na biso majeur ils allaient tozong la place na biso ils allaient à Kala Dragon bilima parmi les 3 grands clubs o ebana kana kisasa boye tozo bunda nzele za nan mulai ba match musu tikali liboso na biso au photo beta contre Mulunge contre Rangers, contre Vita, Naïmana. Mais te promettre Bino Kaka-Cœur, de continuer que ça là, auto sali na phase retour, jusqu'à là tu perds un annoté. Sur 4 matchs à phase retour, tu as eu 3 victoires, na match nul moko. Et là qui s'y gagne, Oezoya, Nzambe Pecha Bisoka Maboko pour que tu continues à réussir. Et puis tu as un playoff, mais tu promettais que tu as un playoff. Et ça, souci na biso. Les jeunes mususu ba sectionnaire nyonso ya Kinshasa kobola muka ya Bumbu, Selemba, Limete, Lemba, Ngaliema, Kitambo, Matete, ba 24 communes nyonso. Ba sectionnaire bola muka pour que tribune na biso ya Bilima ezonga nezaka liboso. Bana veya bana mbongo veya mutu mukwabu ba supporter boye bako na micro ya Lingala facile Didier Katalisi o azali bongo président ba supporter alobi moko azanga na été dimanche oyo ekoinda mabe. Bon ngai za monsieur Didier Katalisi président ya comité général des supporters ya l'ASV Club soki na ye na studio ya Lingala facile ezali pona kolobela par rapport ya match oyo ekobeta ma dimanche oyo entre l'ASV Club na Rangers na ye na message ezali boye pona bino ba fanatique ya V Club ba joueur bazolela balobi ke bino botiki bango mais boye bake kolela ba joueur wana nga na zu yango na yeli yango pa na bino nde na sengi bino ba fanatique to répondre na appel au ba joueur ba lancer tout le monde na dimanche oyo na stade ya Tata Raphaël pour na soutenir équipe na biso l'ASV Club parce que ba joueur ba ozana sengo so ba moni biso ko match oyo ya Tata Raphaël ko beta ma dimanche oyo ezali lokola image ya liboso oyo to kola kisa jo journée les 11 ya match ya Coupe d'Afrique yango wana boya ebele pour na soutenir équipe na biso ko soutenir ba joueur na biso surprise ezali ba animateur ba lobby boy ba salele bino nzembo moko ya sika nzembo wana nde ekoyembama dimanche oyo nde mututu akoyeba nzembo wana nde yango wana to koyemba ngo ya journée les 11 donc boya ebele pona ko soutenir l'équipe na bino pona ko soutenir ba joueur nde ba joueur ba leli ba lancer message wana ngana vu message wana na yele yango pa na bino pona ko soutenir l'équipe na bino Bolandi yango na kati ya journal oyo bâtiment moko commercial eziki kuna la commune ya Barumbu esali pasi makasi bouti kolanda yango na kati ya journal oyo. Merci pour la confiance pe fidélité oyo bozali kokoba toujours kopesa biso journal télévisé en Lingala facile édition lelo se bosepene yango boye ba que Jerry Ngala Mulumende azalaki bongo chef d'édition kumbila ki masolo avec impact pe idéologie na sima caméra balobi bongo vraiment na ya yolo ya solo Cédric Kalemba lisu ya Nzambe nde azalaki wana côté ya montage Voldine Dontoni nde a monté journal oyo toujours avec impact pe idéologie dans ma page rose. Tolobi bongo joyeux anniversaire na Arnold CCB Mbotama Lamu na Mariana
Asumani joyeux anniversaire na Ngalula Kalala Linda mwasi munene mbinga mwana ya bandalungwa ya solo lelo penza journal ya lelo tozali ko dédié yango na bandeko ya MJN ya président Sele Iba oyo bazali bo mutualité de jeunes ya Ngaliema elongo na bandeko ya MGH ya président Jules Luyeye oyo bazali bo mutualité GI ya Huawei bango balobi dimanche oyo ekoyinda mabene espace riche na ba oyo bako gagner bakozana bango ya kosipila naiwe hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintuma, na ba hôpital nyonso eza na kati ya ville ya Kinshasa pe na Afrique centrale moko te kokani na hôpital du cinquantenaire. Na hôpital du cinquantenaire oyo na $2 ya pamba ozwi fiche na yo pe na $5 okutani na spécialiste okutana na gynécologue ophtalmologue, cardiologue, minu eza ko déranger yo, misu, nyonso wana ndimela ngai na $5 kaka ya pamba par semaine ozana droit ya kokuta na spécialiste na kati ya hôpital du cinquantenaire. Batu ebele bondimela ngai bazalaka kozwa ba soin na poto babosana kaka likolo ya ba appareil oyo eza na kati ya hôpital du cinquantenaire. Lelo na Kinshasa tope na Brazzaville kokufa ekoki na yango nanu kobosa na mukie po likolo ya hôpital du cinquantenaire oyo pamba te ba équipement baza na yango ndimela ngai somotro bobanga na bino mbinga ya hôpital du cinquantenaire oyo te pamba te na $2 ozwi fiche $5 oza mobimba okuta na spécialiste pe ozwi baswena yo kitoko mwana ya mboka occasion yango yo pona kokuta na spécialiste avant ko ya maladie kende komona ye na $5 ya pamba oyebi soki oza malade to pe oza malade te kasi pona traitement okozwa yango kitoko kaka na hôpital du cinquantenaire. Hôpital du cinquantenaire, hôpital pour le peuple, par le peuple. Chintuma, Étoile 144 dièse. Chérie, je n'ai plus de cas sur moi. Ah, ok, je t'envoie ça. D'accord. Taxi. Ah. Bonjour. Merci, merci. Vous n'avez plus de crédit pour passer cet appel. Veuillez recharger votre compte. Na Orange Money, bokoki kosalela mbongo na bino bisika nyonso pe na tango nyonso bolingi. Bosala ba transfert, bofuta ba facture, pe bo recharger kaka na kobeta étoile 144 dièse, pe bo bénéficier na ba tarification na prix ya bien pour na ba transfert na bino bisika nyonso na RDC. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.